fufu, tiens, fufu na liak, mérita. Mais pas nous les. Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na dans salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Za en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obi ndenga zobela bongo famille ko sekete te pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino badufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre ona kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nangezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nangezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection, il y a Bino Moko, il y a Banana Bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Amoureux, amoureuse d'ici beau site, vous qui adorez déjà ça, vos news. Toc toc, on m'appelle Nora Kamojila Widj. Pensez-vous bien sûr nos fidèles téléspectateurs, tous les internautes, toutes les internautes des Échos d'IRC. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne soirée, ça dépend de l'heure où vous nous regardez, ça dépend de l'heure où vous nous captez. Voilà, très heureuse de savoir déjà nombreux de vos postes téléviseurs. Je ne suis pas seule, je suis avec Marla Niwa, Marla, vraiment celui qui assume la caméra. Merci beaucoup à celui qu'on appelle JTT Jean Thibault, qui va voir mon papa, mon patron, mon boss à qui j'ai dit merci beaucoup, merci beaucoup. À celui qu'on appelle Aki Prince de Verviers, merci beaucoup. À Maya Madi, à Maya la belle tante, merci beaucoup à Kongo Kamachi. Merci beaucoup à tous mes vieux, à toutes mes vieux, en tout cas, le bimo de décembre, de j'ai bâti, merci beaucoup la fidélité na bino, la suggestion na bino, la remarque na bino. Et ça leur a toujours bienvenue par l'émission. En tout cas, son bino, il janvier, si tu commis en décembre, on a vu que tu aussi c'est décembre ou bien déjà moi à janvier 2019. En tout cas, meilleur vœu na place, nous sommes besoin de meilleur vœu na bino, meilleur vœu na bano na biso nyonso o vraiment balingaka Écho RDC. Voilà. Alors aujourd'hui, on va la widger avec Milo Solutions. Voilà. Je crois que ça a déjà télé-réalité. Nous les savons tous déjà que non, déjà ce cas ça les télé-réalité. Oui, la ils aura déjà Eloubi à Bastard. Donc on va la widger avec elle. Eloubi à Bastard. Donc c'est avec elle vraiment que nous allons ramasser un peu de la widger. Nous allons vraiment préparer plutôt au 4 années pour Balobaka. Merci beaucoup à toute la famille Écho RDC. En commençant d'abord par l'image qui était Jean Thibault et Nora Kamojila Widj, Merlin Niwa, Verdi Koyoka, mise au point, Bob Mbole, Daniel Lébic. Alors sans plus tarder, nous allons déjà recevoir notre invité. Bonjour, bonsoir, bonne journée, bonne soirée. Milo Solutions, Milo Star. Bonjour Nora, moi ça s'appelle Bonne. Oui, Kitoko s'appelle. Et puis ça bisonne parce que celle-là qui est déjà télé-réalité quand même. Résultat là moi ils qui mon avis qui négatif ils qui positif parce que plus le temps on toujours ça les locaux que nous avons et bambou manango ils ont démini alors yo par rapport à télé réalité na yo ça là qui va condamner yo la télé réalité ça il est con tu vas féliciter yo en tout cas va féliciter la mingi batu misu bamonanga kaka bayebaka te naza ndenge nini bamonanga bateatre tosalaka bafilme tosalaka en tout cas on a encouragé les bébés et puis il y a des conseils pour la c'est là dans le vie remarque qu'il y a sur bazooka moi ou la malamu pour attirer des sons
au père m'a bien parce que tu as quand même la vie très intellectuelle, et quand même pour t'amuser quoi. Mais c'est mon tapé sur conseil donc à midi, même si après si on a canadien à Kanda, nandengue c'est moi et ça conseil. Comment on pour rejeter le monde sous les animés, parce que c'est vrai qu'il va encourager qu'il aille, si il a ça, ça, voilà, merci ça, ça m'a compris. Ça a vraiment bien quand même tenu par vite la logique non. Ni l'on avait par rapport à télé-réalité ça qui positive. Alors, télé-réalité au sol qui positive. Il faut ça la paix, le bois basta. Oui, bah paix, c'est que vous avez paix positif. Voilà Mara. Oh, et cette question. La lamba, bah télé, moi sinon la. Là, moi son mélet alors, la spécialité, nous allons ton plat préféré dans le Cameroun. Mon plat préféré dans le Gaï, les amis comme tout le monde qui se respecte, il y a j'aime beaucoup la viande. Mélanger na musaka et ça la racine. Mais la dia na bilo rebelle pour nous sur un bigitoko spécial. Voilà, alors nous vraiment les dosa ni vraiment haut de loebi que non, ceux qui vraiment na lambi et là se sentir vraiment bien parce que quand même on repenait tingat na lo na no kanalinga mingi za ngai viande na quand na soki na lambi ya to balambi on a vraiment na sieste na ngai bongo yo vraiment na éviter pour na yo nini vraiment ko kola mbela ba internet na internet pour la bon il on nyos ko ko lamba nga mais na ko si ça wenzete quand même pour attendre to kenda wenze lo rebele ozana ngo posta mais on a olamba bilo nyonso tokuta mbisa ma eza ko to kuti nyama ya zambe eza ko nyama soso eza kuna ngombe eza ngulu ezali mais jour oyo ko pone lo ko olamba mo la po leki nyonso ko somno mbisa ko kalanga inga ya olambi donc on a osepé na o lelo na lamba yango na ndeno ke ko somba na marché donc on a ngana na sepé neti lelo na lamba na ko lamba soso msaka na ngai elle oh j'espère que le but est pour moi non oui comment oh la minga pour nous ralobi et là maman bongo pas nous souvent quand ça so la mi bachaka ilo bachaka légumes na kati so ko la maona ndunda bite kute ko la maona épinard ko la maona pe na ngai ngai ngana sepeli na lamba soso ya musaka na ngai na tatape alors bon la bisu nganga opanza ngoboye vraiment hein chara dans le va panza parce que on a c'est là qui vous te fait ça $20 la bisu comme ça yo moko ebindenge yako so ba lo parce que internet puis nous on a besoin de yeba netinga il faut na yeba les sous nata non parce que dans les dames tout ma bon on a les plus tout on a yeba masala li tout ma ngombe na ndenge to ya yona ya bob ni yekibo et quoi c'est déjà famille alors on va le nord merci donc vous êtes là vous c'est là manderai ya poto ya mikili belé malobi globe terrasse ezaka bongo tayo za na poto biso za na Kinshasa awa to za na kata globe terrasse c'est-à-dire toi na planète moko za terre mais les autres différencier biso par comme sous et va continent mais to za na kata planète moko donc au bino modiaka modiaka biso modiaka modiaka Landa et bino lamba lelo so somsaka na ngai na lituma ba op ba mona moi ba question à proposer to ba rater le moko poza ça les a caméra tant c'est le mot ba rata ki mami le koto na comprendre kiti en tout cas ba benga kaka tant c'est benga ni on a bino c'est pour linga pesa ni on a pas benga ngai bon ni mona yo mo on a ngai ezali 081 954 08 081 954
954 wana pe na WhatsApp soko benginga okozwa ngai soki olingi mwa badetail mosu ya mike mike mpona tokobongisa pe elibuna ebonga neti yanga ekobonga. Voilà, alors je crois que les choses sont bonnes. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a tout droit qu'il y a tout. D'accord, Marani wa char internaute donc toujours précédé déjà babim bang bang to rapidité donc ça toya et lugu ya basta ya lolo ko dimandenge parce que babi musaka bituma donc on a trop les colos. Alors je crois que Marani wa totalement maladies tout est so Wednesday voilà tout ce qui est déjà Wednesday char internaute. Nayoki na mboka babeti babonda eleli brunkote sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC. Ya wana soso ne kalisa te nura pe te nani wilkio na poko be nous ezate Lasa no ni. Wana banye minene. Baby ke banye za ba soso na biso ya mboka. Oh, ya solo parce que ya so importé te o baba sala on va na sele. Et bon si go ba box ça mo. O 5 000. Quoi ni quoi 12. Te o 12 te cosa 14. ND. Non, pas 12 ans. Là, ça me soucie. Les bâtiments, on va commencer à s'acheter des bâtiments. Ça, c'est. Il y a un nez. 5 800. On est sur la faute et l'équipe. Quand on a moins de ma faute. Et ma faute est 600 000. Au moins, on est sur 600 000. Là, on l'a mis. Et puis, si ma faute a mis sur là, c'est bon. Mais ça, ouais. Pourquoi ça va se sentir beau parce que ça a biche. Bah, ta machine. C'est ça le mot bien. C'est belle le moment. Et là, il y a encore ça à toi, il va te dire que ça dépouillement. Dépouillement et ça m'a si place. Dépouillement si place ça va tout comme vendre wala mo ça dire aussi ça. Mais on a saigné les. C'est pas mais ça voter. Ni ça les secrétaires. Tout ça qu'on a liquidité sans machine à voter. Parce que ça faut voter quand il fait besoin de compter ba nombre ba. Et si na ba témoin tout ba ça wana. C'est quoi on est comme la vie. Expliquez na yo. Le maramba mo amilo petit ma bien. On continue à marmo we. On peut là-bas. Ya c'est mis. Lesaka. Na ça na we. Non. Bandona mo ba se 1000 francs. Ya bibi. Milo. Petit la Feli Fonda. T'es beau. Et ça sont des c'est bon. Bien,
Il y a Sanson, il y a merci. Merci. Merci.
Voilà, chers internautes, je crois que tout est déjà Wendy Bino Bomoni, Tokoti, Tosombi Biloko, là, Maman Milo, alors il serait vraiment mis mon quoi explicité. Tout ça, juste pour nous satisfaire, Bino Pepiso Moko, parce que quand on est le bas, et le bois bastard, et après, on a battu belé, parce que tous ont coup de fil, que non, l'émission est telle. La lande qui est en la peka le collabo en tout cas ça la vraiment bien, ça prouve vraiment que non message chose a vraiment capté. Alors Mamie Louis ça vraiment bien présenter les sous-sous na ba to ba la biso to sombi vraiment nini to sombi soso na biso na préféré que to somba soso au présent na mafuta mingi te comme pour lamba wana musaka saka de la mafuta. Donc si je comprends bien différence il y a soso à sachet na ya nu eza non eza bien na soso à sachet eza na mafuta te c'est na ezaki poids 12 eza vraiment mafuta te eza na misuni comme to place to kenda ke eza na poids 13 eza vraiment na mafuta mingi et on a préféré que soso na lomona au moins misuni ezali mafuta pinza eza te pour na olamba ngo na mbila to za soso na biso mbila na biso na somba vraiment mbila il y a ba rouge makaste na somba moi jaune pour na musaka langa ezala jaune ndembi na biso matungulu sombaki tosombi tomate na biso ya mbuma musaka esengaka tomate ya linzata tomate concentré tosombi pipi na biso ya vert tokotia yango mpona epesa sola etoko ai na biso mbuma ai na bakisi mpe ba épice na biso ba bouillon na biso na bouillon ya jumbo marinade na zipena elengi mais mama nyonso ayebi ndenge nini atiaka na nzungu ndenge kaka totiaka mungwa nasomi mungwa te na wendi mpo na mungwa naza nango na ndako eza na ngai na biso comme eza bie soso somi ngai mpe elimwaka somi na biso yango tokolia yango na makemba bato baliaka fufu bakolia fufu bato ya kwanga bakolia kwanga manga na préféré lelo nanga moko na makemba mbesu ya kokela mpe makasi te ya mélange. Maman Milo, parce que tant que je me déplace, on va que le bac est le comment boire que non. Nous aussi la musaka, vous avez besoin de plus et bébé tout quoi et pourquoi? Bon. Musaka esengaka penza bepisi ebele te pa musaka nanu yango moko ezalo na mafuta eyalo na biso benga yango na piki nango piki c'est-à-dire na expliquer on est un peu donc efanda na saveur nango na ndenge nango ya mbila parce que soko mbakisa ngo su bepisi ebele ebebisaka goût ya musaka
po eza mafuta te mde to mona mafuta o to salela ya mbila ou bien o to bengaka mafuta huile o so to bengaka mais o ce que eza naturel to ko tokisa on déjà ya ko bela po o mona mbila te so ba tokisi mitalia yango ya pamba moni mais ce que so ko bakisi ba bloc ebele goût ya mbila et yokana te. Si je comprends bien ngai na poulet bola mboka na musaka ni huile ni mafuta te ochate ochelo to la voilà voilà je crois cher internaute je crois que vous comprenez vraiment explication vraiment eleki donc na ba ono so balinga qui va comprendre bomoni déjà à présenter repas nae donc repas le ezali ngai na poulet voilà et accompagné na makemba donc voilà ils ont dépendre na invité mais na osenga vraiment tous attentive to landa vraiment na boke binyo so poto kanga pe to e ba prochainement pe biso pe to lamba lokola mama ni donc voilà mais Rani je crois que si tu es d'accord avec moi on va se reposer et on se retrouve tout juste après. Merci biso malheureusement les loma eza te na robinet bakangoji les hommes nous voyons qui chasse les loma imaka abonnez-vous massivement. Sauto kwa mbila na biso. Oh, to na moto. Peto chema ina mbila to profiter peto to kisa makemba na biso. C'est-à-dire makemba ebela na mai te mbila na vapeur. De to chema na biso. Mbila na makemba aussi sont en place moko. Sont en place moko. C'est quoi le quoi ezabo? Et que l'eau ça là, au lieu, il y en a dans les lignes, pardon. Tu veux là, la vapeur, le colongola, la sangue, tu peux te ligner, l'eau ça là, ma kimba. Wow. Donc, nous avons juste à apprendre. Donc, si on peut tenter de retourner à wa, c'est la apprendre à toi apprendre. Parce que d'abord, c'est la toute première fois que tout le monde a boué que là, vie dans la maquille m'appelle ce mot, on va casa. On va casa, non? Voilà. Et puis, bébé, alors, je crois que ceux qui au cocotier, moi, le temps maman a précédé et puis on se retrouve juste après comme ça au lac au classant au final et donc voilà et ça là vraiment bien merci beaucoup la fidélité Nabino merci beaucoup la suggestion Nabino la remarque Nabino et ça là vraiment bien en tout cas on est toujours ensemble la vie des sombres en gros nous te la bani papa JTT gentil Aimé Yoshua Johanna la femme sage, Sami Cointro, Roda Mole Mizambaza Tata, Patricia Chiboagwa, Flexine. 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 Ah, comme Bitoko. Ok. Flexine, on va pas commission, pas mal. Donc, toujours c'est là, baby décembre, papa JTT. Bah, comme on attend, papa n'a pas solisa. Décembre, yo toujours fêté. Tu fêtes comme boy. Tant que Bozana a déjà Basami quoi trop Bozana ça en tout cas balobi Dorcas Kabasso donc tant ba kombo na bino Bozana de la part de papa j'étais maintenant na kanga ba kombo na c'est que considération vraiment ezali na mon appel considération wana envers moi donc bien na baniwa donc to comme déjà tala ndenge
makimbe kunda kubala na kati ya nzungu sakamo bela nzela moko c'est mbili ebeli yango pezeli yango soki ezoprofite kaka na vapeur ya mbila yango azi mbongo Zipango peza ezwi classement to zipango mopepe ekota te alos zipango peza bo soso mingi benga bana na lupeka lupeka wakati moni nzaka oyo kisoso atelema na lizungu lokola asele tosamboka ekota pa baforma mingi te po eumete na nzela Mbele na biso baparti na minuit batila yango nde bapapa biso benga yango mokoko donc mokoko nde mosuni tyeli papa na nzongo wana papa bazali oyo bake batyela yango papa mais obe batyelaka moto amisaka mbongo
Bisa ki mo toma bomongo ayomba ngata kinda. Bomongo ayomba ngata kinda. Afeta me basi locho. Nabandira. Bomongo ayomba ngata kinda. Afeta maisi locho. Donc mukolo biloko soka tondi te. Aoka pongi te kako ya kananda ngo bisembo na ngo. Comprendre? Donc il fallait bien. Il fallait bien pour le bien Lucas ça ça nini? Bongo yeza. Yo mona bachira kwa biloko. Et puis c'est suma kasa ça nini? Akende Luka. Bongo de basa. Bamongo bayoki basepeni. La terre. Flatara teza ndenge bendenza mbasinde za bongo. Bonza mangwa ibisaka nani? Ayesa ndeni yo kasi mayele bato baswara. Ça mende mta inspira kati. Comme la sauce sambale. Tout na sai soso na ngai. Na sukula mona che déjà mai na mai wala na check mo ki. Parce que na soso. No sukula na apa? On a dit. On a dit Mama bonheur, salaka kawana. Ok, pour RDC, yango de maka. C'est la classe et la Check it out more point. Tena check mo mungu kwa ekota na musuni. Sa mo musuni bien. No check ko mungu check mungu. Tena gocha. Oh, na chake. Moi les longs. Et quand ce qu'on t'a préparé, mais pisse la bus. Moi ndembi moi aïe. Écoute souvent écoute à la kati. Et ce soit Sweza tulamba na mafuta ndene ingena cha feuille de laurier. Ndibona sosai. Tie avec ces choses que tu as dans moi demi. Ma pilipili. Tu tiens des bitunguru tu as mon mama. Et on tient des piscines. Bombe ko tient no pe bitunguru. Mais biso
préféré tiens sinon ndemi et puis ndemi nyonso totiaka ndemi mwa ntambo Comme les amas aïe, on a sangisi, on a tout le monde, c'est la mort pour notre bisango. Ok, aïe, on l'a basé. Pas de déficit, bah l'oubli que les tagas. Tu as un mois. Oui, oui. Tiens, on va casser le plus. Ah, total. Mbila la biso pe azobela so momento chama ipe boye pour mai exacte la mama indamu nani mwani naza Bene.
makemba na mbila na biso eza obela fiango tokiti nzungu na biso soso na biso tomoi makalo eza mo makasi epela mwa mbangu tochange soso transfere siko tolingi totya mwa ngaingai na biso na moto elembaka mwani mpo parce que bamisusu baboyaka ngai makasi mais ngai so olia ngai fo oyoka mpenza oyo eza nini ngai totiki moto edimie po totambila na biso tolonga mpe makemba na biso tokokolonga ka mbangu boye te epise na biso le temps que vous avez tout lancé l'épice non calmement quand même hein mais à la niwa eh va payer makaka va mela mai ça va tout ça juste après tobimisa makemba na biso tokata l'épice na biso tosisi tobimisa makemba na biso le message na moto hein et le vélo l'autre moi c'est faut le ça kote na ziki mpe kala yo lobi maboko mpe yoki tika boye siko nasembila na biso esalini ebeli siko toka to donc makemba déjà tosisi dossier na esa makemba esili soki mpe toana temps soki mpe temps eza te ndenge toza na bapriere bakoka oyo bakoliaka mais soki bapaya nanga balingi lituma tokotuta kaka po tolakisa nde nini lituma yango ezalaka baozela bamona lituma mama na koko ye ok mbila na biso ebeli totuta mbila tosala mosaka anatanda kuna eza kotoka na moto ota soso na biso yango ezotoka tozela ngai na biso mpe yango wana ekomi deja ya koleba donc tobongisi episi ngai na biso mpe yango wana deja tobongisi soso na biso yango wana eza na moto siko tokotuta mbila na biso tobongisa mpe mbila na biso tuma na biso yango oyo tosisi mpona makemba na biso tosilisi nde momona nde totutaki totuti yango na moto te il faut ekita esila moto ekoma malili po epermettre biso totuta yango bien po ebima caoutchouc ebima bien po so olia yango okoka eza caoutchouc par rapport bato so otuti yango na moto ezaka epasukaka ezaka ekoma caoutchouc te poussière kwa lokwa keke donc oyo tosali vre lituma na biso tosilisi siko totala kote kuna place tomélangeaki ngai na biso na baépice na biso épice na biso ezalaki tomate na ngai tobakisi matungulu na ndembi na mwa ai na biso siko tozotala tobanda ozela sauce na biso ekita mai diminue po totya mosaka na biso tanda lokota makemba na ndako tobandai kozela awa sauce ekita po mosaka na biso ekowumela te nde mbila ezalaka boye mbila deja ezalaka ya kobela nde totokisaka mbila wana
ici. Les appels ici en haut déjà. Scalikaka, botia, na biloko. On sera la biso yango. 100 kilos, hein. Ce que ça kilo trop au bac ça fait maï. Et la vie la sauce que bien comment ça bien. Bile comme à kilo quand yo mo salé. So tiango ma ebele et puis ma pe maï yo kaka. So ko lingi yo sala mo ko mota o so ba mo tout baka. Yo mo ka ko mota ça. Saka na biso soso biso comme ça. Tokomi parce que na suka soso na biso meka et to comme que meka mungwa so mungwa et coquille bien coquille to ko baksa siko ba bouillon na biso jusqu'à présent to tchata bouillon moroté to teka ba épices ça naturel. OK tuka chia bouillon na biso j'ai des bouillons ça on retombe la sauce à saveur. Mais la situation va militer bloqué belli déjà. Bouillon est à la casse au bâtiment on se bloque belli. On nous tout ça on dit on tient. Ça va la biso et belli. On va rendez-vous. Tout merci rendez-vous la table pour nous savourer. Repas na biso ya sauce en sac à ngai na likemba. Galo baka likemba no makemba ya lituma. On met ça là. Mais ça là donc l'invité Bino à table. Moi si makusa. Voilà, chers internautes, je crois que tout est déjà prêt. Bon, dernier baquet ici en haut. Alors, Calamine était toujours passé déjà à table le temps pour vous avez ça. Je crois qu'on va s'affrer ensemble et comme ça on va bien juger. On va manger pas seul, nous sommes là avec les invités. Comme ça, on va inviter, mais bon, on doit attendre à juger. Éviter ceux qui vont au côté, la miloto, bah, faut vraiment éviter en tout cas, franchissement de ça, la awa. Alors, nous vraiment la binonion se pose toujours attentive, na Eco RDC, tout ça, juste pour vous satisfaire. Eco RDC, Zali, Wana, Zit, na bino. On va s'abonner, beau s'abonner. En tout cas, on va déjà abonner. Merci vraiment la bino, merci la fidélité. Donc, le meilleur PDG, le meilleur oignon, ça va la émission en tout cas, ça nous va vraiment droit au cœur. Là, qui c'est qui est vraiment tout ça vraiment ensemble. Alors, je crois qu'on va s'occuper les temps qu'on arrange la table et on se retrouve tout juste après. Je crois que la table est déjà prête, on va déjà commencer à manger. Donc, merci beaucoup d'abord. Parce que vous disposez qui tourne à eux, il y a un petit qui m'a carrément on l'a beaucoup de thé, ça dit combien de temps il y a peut-être là, mais quand même on dit qu'il y a invitation à bisou. Merci. Alors, ça l'a vraiment bien expliqué sur le connabis, sur le démolambi, parce que ça n'a pas tout de suite. Quand même, Olambi, mais Olambi a malgré déjà expliquer sur ce salaire bien, comme ça pour l'année merci beaucoup. Merci.
toyendaki wenze omonaki nasomi ngai na nga nasomi poulet na ngai nasomi de mbuma ya tomate na ngai mpona ezalaki de poulet. Donc mama nyonso to azala na misu ndenge na okalcule baépice na ye na biloko azolamba natie matungulu na nga mibale na bote na nga moko ya ndembi oyo babengisi leke nasomi na mbuma na nga moko kulu na nga ya ai nasombaki mpe na baépice bouillon mosusu nasombaki bouillon ya marinade na bouillon mosusu nasombaki mpona tala nanu soki mungu ekokoka te na kobakisa. Epuis là nayaki nakati soso na ngai nazwi makemba na nga natie mbila na se nakati nase makemba na nga natie likolo natie mai natie na moto makemba ebela na vapeur ya mai ya moto oyo ezokima na se ya mbila omona ndenge ekitaki midebeli makemba mpe ebelaki nasali ngaingai na nga nasukoli yango bien natokisi yango po bando okutana na ngaingai mosu eza ngai makasi ederangeaka yango nasalaki mpona longwama mai wana mokeso ezalaki ngai makasi ngai ntango elongwa natokisaki ngaingai na nga nazwaki soso na nga na kati nasukoli yango bien na mai ya moto mai yango natiaki yango mwa mungwa moke mpona longola nde tolobaka forma nde bapule na biso eumelaka na bachambre froide nalongolaki yango apre nasukoli yango mpe natie na moto etoki natiaki yango nani nakataki ndambo ya nani ndembi na ngai natie ndembi na ai na mongwa lisusu natie etokaki elembi apres naye kozwa batomate nango nabongisaki oyo nakataki na matungulu na ndembi naye kosopa likolo natie yango na ngaingai na yango natokisaki natie na baloni natiki etoka mpenza ngaingai ebela baépice nyonso natiaki ebela apres naye kozwa mosaka na nga natie na zeli pendant 15 minutes mosaka ebeli bien ekoti mpena na kati ya misuni naye komeka mungwa naoki mungwa na nga ekolokani mpenza mpenza naozwa te bouillon na nga ya marinade naye kotia na kati po ebakisa saveur epui na mwa mungwa moke makemba na biso nazwaki yango nazelaki mpona mwa malili nde nayaki kotuta na tuti ebeli apres naye kobikisa yango na kati yango na batartine po tolia sikoyo biloko eza esa. Bon appétit à tout le monde, cher internaute. Nous avons mis sur Mibale qui n'a pas dit. Nous avons là invité la mission. Donc, dans la seconde, la mission n'y a pas de tous à mourir. Mais il va inviter par exemple Maloba, ceux qui balient comme ça, va juger. Donc, la minute où on va jurer, maman va jurer, donc, on va juger. C'est pour Monique. Marinade les cas qui veulent vivre vérité marinade. Ceux qui vont dire que mungwa les cas qui te boka qui te veulent vivre vérité. Donc voilà, minute non pour les blocs à maman va changer. Je pense que je vais souhaiter à tout le monde bon appétit. Merci. Alors yo vous devez mettre biso et ça vraiment bien yo peut comme vous servir. Alors yo me donne na servir mais là éviter ça poulet. Poulet mon amutazana na kosa musuni oyo asepeli na mutu yango natiki ya mutu na mutu poulet za te ke oyo naponeli mutu natieli ndunda ebele oyo nyonso oyo alingi ndunda atie ebele oyo balingi musuni ya pamba tobandi na pamba. Un morceau il n'a calculé qu'à mon maman. Oh! Quel genre facilement. Oui. Ah bon? Wow. Merci. Yo kumisiye mais ozela ndinga wasasa wana na flatter déjà kwa lo bebongi ya quel fait ya quel fait ya makemba. Essa
Bon appétit, hein? Merci. Et puis c'est que mon rôle, tout le monde s'est appelé mon yos. Oh, on est. Au lieu de l'eau, on a dit tout le monde, au moins la table, on est. Et ça va kitoko. Quand on flatte vino. Mais loin de là, l'idée à côté de l'idée, on a mis kitoko. J'espère un flatté. Camarade, on se soyez. Aimé, est-ce que tu peux venir te servir? Évitez la rame soyez retard. Allez, on met évitez la rame soyez retard. Bonjour, bonjour. Bonjour, Aimé. Bonjour, Aimé. Comment vous allez? Ça va? Ah, oh, Nienga. C'est là, Tio. Yo, pas pour la mafuta la makolo. La seka bilo rebeli. Ah, mon attend. Servir, non, c'est servir, non, bah, après, oui. Patience c'est tout ya mamondele balobi patience c'est tout ya mamondele na Belgique biso les anglais Ndai na biso ya musaka na lituma ya biloko oyo kango na neta mosusu une fois Tout ça va m'engager. Oui, hein. Mais pour moi, tout le monde a soukaté. Maman, à tout Seigneur, tout honneur. Vraiment, ni qui m'a école dans les mots, il y a beau les arrêter. Habitez mon avis, non? Dosage à Mungu à Kitoko, nous souvenons les mipes dans les tout vraiment donc sans faute. Maniela, Maniela Yonga, un pasteur à Londres, il m'a au télévision, il y a un monnaie Milo Lecta, 1000 solutions, la PSP solution, quand il y a des petit nangai na Birmingham, Paris, Yango Otala, Paris Kabamba. Maman Julie, moi ça c'est mon Kabamba. Yango Nadine Kweso, l'enfant nangai. Freddy Engo na moi c'est na bana tantine Yolandi. Dans sa tantine soto ça théâtre tout ça me salate. C'est ça. Basi le basi nyonso soki par la foyer na biso na bana na biso bana soki bazokende baplace tozosoutenir bango tozolamba tozomikisanda tosala nyonso mwasi asala na po evane yango oyo tozolia voilà je crois que non banana na mopanzi na ngai à droite naleki na docteur na ngai kudu baneno bakokuta nayebi na ngai deja makambo oloba mecontinue kaka nayebi na ngai oyo oloba mecontinue kaka. Merci maman Nora. Omoni koloba vérité abotama nango vraiment recette oyo ya boye ezala te. D'abord nakutaki nango accidentellement naza mongo. Donc on a apprécié vraiment parce que ça Moussaka, ils ont lituma, ceux lituma betami bien té, ceux Moussaka ici bien té, mon gars solo le foyer. Vraiment on a apprécié maman Milo, bah félicitations et belé. Et puis pour n'anga et la recette montée sous qui on a aussi ngaïl sous à ta week-end moi avant de la ngao. Et puis Miki Toko Makasi. Merci.
personne bote eza na pesi mbote na jubilé loleka ya 1050 na pesi pe mbote lisusu na mama Élysée ya nanga na matete na banono. Merci beaucoup. Voilà. Tolali na yeme suka ba biso lingongo na milo bazwa yo commentaire le pas de milo na bezate tolia biloko lamba en tout cas ya lelo la milo toko mais sauf karaké milo ngai sidi tout ngai penza na monga ngai moke na yo template mais ngam no kolanga mais dans l'ensemble quand on met ça tout lamba lamba ni ko lamba lamba kabe na papa te na de mano lamba kabe ya gato se pe ah mais ça là tu n'as pas botre ngai nazopesa na la grande famille Mupengi Mobimba famille Mupengi Mobimba partout bozali bambotela bino yango mwana bino yana bino mama Kulutu tantine na bino yeyo pesi sumbote na vie nanga banama nde nanga yebo prêtre botela voilà toleki na papa aimé yo teno na bon moment na yema na bon moment mais na mona na tigara te na lia na ngame ya lelo suka na milo ala suka mona ngadi na continuer na zo materte ona buluba na kopesa mode ya na ngulu vino ne olamba na yo mais ba bi ba lamba ba zo wani suka yo lamba makaya ba tingi mais abiso ole lituma na soso kata soso te na yeba te abisa lo wanya mususu ka grave olamba na yo na milo suka fe apesi no wa mode famille de manioso famille wetu nyoso mama sarano salon ya Belgique ya partout le monde entier la mode mingi merci mais la fois bébé au deuxième tour na a concentré pour au deuxième ba liboso lia babanga ino kozwa omona na tidi okolia la pression là ouais na bi qu'elle a pour continuer TV za radio père mala liboso na lia kituma bana na botama na mikaki moto ya motuninga suko kokibo ayina ba réserve na meki en tout cas mala liboso mais na apprécier no comment merci mingi vraiment na mama Milo musala vomi zali vous avez tapé ça de terre baza ebele mais na opesa ba mibale boya kanki liboso na pesi mbote na vie na ngai grand na ngai Cédric Mbangu le grand réalisateur du moment bona nga ba kanki mais bao ba yebi na mwasi na ye Décora Canal mbote à tout merci. Voilà, chers internautes, je crois que je veux dire un truc. Invitez ceux qui on va m'aider dans ce moment. Parce que vous savez à décorer biloko et biloko on a battu bien dans la limite par rapport à ça. Donc voilà, ça fait vraiment un bail on a dit tout ma papa ben molema et l'autre on a lié en gros en tout cas. Félicitations à toi. Félicitations à moi continuer. En tout cas, les gens disent que non, pas de médias, si nous faisons ce genre de trucs, non, on n'est pas limité seulement à la télévision comme ça. Et ça, alors je crois que donc on a eu mon commentaire et pas fanatique et puis aussi numéro dans contact et puis bah dédicace nao ça va être na sepeli maman Manora que
c'est qui surprise pour Nangai, l'amour Yoana n'a pas fait ça. Donc, on a mon réponse au PSA. Mais je me suis dit, va déplacer, va considérer, il faut considérer, on a PSA, valeur, on a la PSI, papa gentil, il y a une colo chaîne, et donc, d'ailleurs, ça qui est beau, maman Milandimaki, donc, après, c'est une valeur, ici, merci. La PSI famille dans les États-Unis, la mine à l'olé, va partir l'olé, car on a dit, moi, maman Langai, maman Ouella, dans les États-Unis, la famille Bondé, les Yagi, Junior, na PCP Love Gold, dans la carte des États-Unis, la PCP Maman Bondé, petit dans la mine, petit, il faut comprendre qu'il y a un nouveau Pézara, donc on s'est là, les amis Mathilda, ta Koufa, mais Atika quand même, paix à son âme, ma mère que j'aime beaucoup, et que j'aimais beaucoup parce qu'elle n'est plus. En Belgique, il y a Florentine Engo, Nina Engo, Nicolette Lolenga, dans mon bel en tout cas, il y a Bisso, maman on surtout, il y a un angai Yombo sur le coup là, Loleka, maman on surtout au Katola. Na kaboli te me obokato là donc moi na bokato là ala kisi moi le boko na elo lena bosaka bo mota donc la sosoti la bakondo donc la bakondo donc d'ailleurs que au meliso yi na sepeli na pesi mbote na badresse balingarangai Prince Charles mon contre Bongo na Londres Claudine Kaya Claudine Mère Routier na kati ya Birmingham ya nanga Nele Yonga Ige Yonga Massa Nangai na Bosente Zufeu Tunani mon ami petit na Nadine Kweso donc Rosa Ebele donc on a tangi kombo na ete bakala batu nyonso Massa Nanga Mirai Ekokinyo en Allemagne donc azwa ngai substance magi makine na wanda lukanga numéro nanga yango 0 côté code na biso 00243 au baxi 81 900 donc 900 54 08 d'accord répondre 00243 81 900 54 08 wana ozuga directement. En tout cas merci beaucoup de l'émission Manoura Zamba Pambola yo Pambola Thibault émission oyo na ozela ba remarque na bino et puis ba encouragement na bino et ça na bien boyika ba boya ne yango yanga yewe ouais ouais les pétos au calme de bon pas de connexion. Voilà, c'en est fini chers téléspectateurs. Si vous avez vraiment liké, dites merci. À lui-même, j'étais gentil, tu vois, mon papa, mon patron, à qui j'étais en tout cas merci. Si vous avez vraiment gardé ça pour ça chez vous. C'était grâce à celui qu'on appelle Marlène Niwaniwa. Marlène, merci beaucoup à tous les internautes, merci beaucoup à toutes les internautes, merci beaucoup à toute la famille Éco-RDC. Donc, Fanny Katakata, Marlène Niwa, Verdique Yoka, Mizukwa, Daniel Lebika, Mister Bio, Bob Moulé, Mal Suprême. Et quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro. Si pas Nora Galangi, ça sera Bob Moulé, mais si pas Bob Moulé, Daniel Lebika, si pas Daniel Lebika, Fanny la Katakata. Voilà, on se retrouve prochainement. Bisous.